Saratola TV. Bangi kutu yekuta yebi ya yebi kutu valeur a Moussaï Nzambe kolekanga. Exactement. Pour ya yebi Bible, il est conscient. Oyebi tango azolo bake moi c'est Moussaï Nzambe ça qui chirurgie. Est-ce que chirurgie est un péché? Chirurgie est impudicité. OK. Chirurgie est inceste. Chirurgie est sorcellerie. Chirurgie médicale. Nzamba yebi pourquoi tchaki batumaye la usala la chirurgie. C'est ça batu intelligence. Saratola TV. Basai na Nzambe ba koma ko luka promotion pa ba PD. OK. Et puis si PD accès, PD sola radiana pasteur. PD sola na pasteur. PD pasteur a foutu mbonga sa promotion. PD a tchelonga pasteur na sima au finga ben sanité. PD a tchelonga pasteur na sima au kumisa ki PD na e. Saratola TV. Mais voir un pasteur, un prophète, aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, les cas partout, il paraîtrait bandimi à compassion, qui porter plainte. Il s'agit de prophète Denis Lessi, qui a révélé l'opinion. Pardon, l'ongola non prophète ou un pardon. Non, mais comment tu connais l'ongola? Saratola TV. Pas un pasteur Mike la même chose. Wapi Nzambe kaka ngana otuna Nzamba za wapi. C'est très compliqué. On va Moïse Mbi a parlé de Kindingu. Dans quatre églises, il na mituni ngabi Kindingu pe promotion. Ah oui. Kindingu promotion ni asali a part kofinga majabu. Kindingu promotion ni asali azolobela pasteur Moïse Mbi azofinga majabu, azofinga pasteur Mike Kalambai. Donc pasteur ba conscient ya ko payer batu ba mbongo ba finga naka. Donc Saratola TV. Mais pourquoi les lots, il continue d'injurier les gens? Pasteur Moïse Mbiye, Bazalakanaye, après ça, il y a même témoignage d'une église que non, afin d'avoir mon moutouma va défendre Naraye. Té, moutouma va défendre Naraye, té moutouma va yako finga batu. Saratola TV. Ngabatu. Tu accepter motoka péda et pas critiquer moto. Aleki na chaîne Ngai. Na yambie na plateau na ngai oche micro otika ya finga poser ma question pour na afinga moto mususu ngai c'est nous papa c'est nous et c'est loko to bokoli yango biso mo to kolisi yango et comment comme la biso singa na kingo mais na biso to participer na lisumu Denis Lessi tanga kimuta che micro na Mike Lokamba. Oui. Mike Lokamba a futa ba prix moko na Denis Lessi o futa. Saratola TV. Suka. Rebelo ça nga passé. Na eba te po ani Mike andima okutana Denis Lessi pe ba solo la. Il est enfant de Dieu. Te yoka, soka za enfant de Dieu abongisa na Moïse. Soke za bongo abongisa na Moïse. Saratola TV. Ezaka que Jiba avait raison, papa na musique a la raté parce que bana nyoso so ba bimi guerre ezongela ka ba para. La majorité ba finga ba papa bango, mais to moni pe Kofi abundisa fali trop. Saratola TV. Frère a un problème, mon corps frère est très mal entouré. Frère a mal entouré. Frère a entouré na ba warrior. Kofi a warrior révolté. Il a fallu. Ouais. Kofi a warrior. Oui. Papa. Oui. Kofi soka je appelle à Cindy. Kofi Cindy. Et Kofi soka je appelle à Fali. Na téléphone, je sais pas un téléphone, pardon. Saratola TV. Il y a Zouaké comme les gens dans Das Arena à Warrior révolté. Tala appelle à Fali. Yo Cindy. Cindy to Fali. Te yo Cindy. OK. Nga Kofi. Fali siko abengi. Siko simbanga. Tuzaki bon. To solo là. Appelle à Fali Koti. Vraiment, on dit capte. Ah, vraiment, on dit Kofi a kobwaka Cindy papa. Saratola TV. Donc, faire a foqué Wenge Mobimba. A qui honoré quartier latin. Donc, les lots toko ba musique à Congo est dirigé dans quartier latin. Bref. Trop bien. Saratola TV. Papa, kolobaka entourage te. Moto Zarana et Tobi que moi si na a vu vers Abamba où il y a un concert. Nous t'a protégé héritier. Pourquoi il l'a protégé? Non, mais ça m'a dit que non fallait pas finga Kofi.
Parce que bato bazana fali ba finga kofi ya ba injure tout. Ba Jaël chaud et les autres. Jaël azana falité. Non, qui a amené Jaël à Néron? C'est là, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Au moins eloko ngana ebisio. Au moins na Jaël na fali ba voyager te ba vandi avion moko ba ki. Nano mona bango te ba vandi na business class ou moi c'est dans mobile. Non, salamate. Oui. Jaël a géré par l'entourage. C'est différent avec eloko na ebisio héritier na Karim. Bazaki moi sina mobile. Ah oui, héritier Saratola TV. Fere amoto makasi oebinga na omatasu se chopiente pona kutana na fere po dia to kutana ines to sola asalelité. OK. Ce qu'on a ça souni. OK. Entrer à faire na oloba combien de fois na critica ki ngona Adidas abandele ngo suna gene papa. Saratola TV. Kaka il pas y faire. Donc fallait aussi envoyer le gens pour na kende ko beb ça soya ferego là. Mais chocolat. Wana noir té. Noir ezaka na ambassade. Et moi si quoi pas dire chocolat. Na studio faire citron. Oh ba Virginie bazui main rouge. Ba mena ba meza ba place là. Très déçu na son. Saratola TV. Oh faire ce qui a tie date. A tie affiche ata na page officielle na e. Kozana na confiance te pour akoki ko retirer na yango pe a longoli. Confort et proximité du service. Véhicule neuf, tarifs accessibles pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. À Dieu soit la gloire et l'honneur. C'est aujourd'hui, mesdames et messieurs, que nous allons accompagner Maman Blanche, la dernière demeure naïe. Paix à son âme, Maman Blanche Tunasi. Sincères condoléances au pasteur Marcelo, ainsi que à toute la communauté congolaise, Oyo Bazalaki tellement dérangée, très dérangée, na liwa ya Maman Blanche Tunasi. Ainsi va la vie. La Bible nous dit qu'il faut pleurer avec ceux qui pleurent et également il faut qu'on s'épelle la peine à bailler Oyo Bazali qu'on s'épelle. Nous allons aujourd'hui parler de beaucoup d'actualités concernant notre musique de la République démocratique du Congo. Il y a aussi beaucoup de choses à dire concernant l'église, corps du Christ. Yambo Cannabis au Congo, on n'arrive toujours pas à comprendre. Nous allons jusqu'où avec ce genre de choses. Nous allons ensemble avec Maman Saratola vous informer, vous former, en même temps nous allons vous divertir parce que Boébinengni, tout ça, Moussala Nabiso, moment de divertissement, tout divertissera Pébino, moment d'information. Nous vous informons, c'est ça le plus important. C'est depuis le samedi 15 juin que l'artiste Ferregola a honoré son rendez-vous de Genève Arena. Nous allons décortiquer l'information concernant Genève Arena de l'artiste musicien Ferregola sur la musique congolaise qui gagne toujours l'enregistrement. Voilà, nous allons vous dire que le 21 septembre, Goga, monsieur le chanteur Riti Watanabe va se produire dans Katia, la scène musicale toujours à Paris. Billetterie, ezali ko marché vraiment trop bien et c'est comme ça que nous voulons. Et ça la n'engemo la artiste Nyonso. Fali Poupa qui nous donne rendez-vous au mois de juillet, le 6 juillet. Voilà, le 6 juillet. Et Fali Poupa billetterie, Pessi bon, ezali ko kende, ezali ko tambola malamu, Maestro Fabro avec Casino de Paris, comment ça évolue là-bas et tout ça. Nous allons parler tout au long de notre mission. Encore une fois, Sarato la télévision, vous nous suivez depuis là et puis tout à fait votre champ de valeur, Boulanda Biso Mokili Mobimba. Na sepelara parce que bino pe bo sepelara na musala obs to sale la rabino. Maman Sarato là, elle est toute naturelle. C'est que j'aime. Na comprendre net tika que non bon père ça la zouate mais c'est comme si soka que non ebi que na oyambaye comme ça la naturel pas bien linga ba femme naturelle.
Maman Sarah Tola, bonjour. Bonjour Papa Dona, bonjour nos téléspectateurs, il y a toute info. Et puis il y a Sarah Tola télévision. En tout cas, Bambote Nabino place Bozali. Nzambe a Pambola Bino, a Sabino Makasi. Pour beaucoup de suivre biso lisusu parce que soyez malade et quotidien nzoto bi ke bolanda biso te donc nzamba batela bino bozala toujours wana apesa bino makasi ya suivre ba émission na biso apesi mbote na bino nyonso meilleur fan du monde ba meilleur fan du monde ne tombera jamais ba mbote na bino nyonso. Trop bien maman Sarah Tola TV, toute belle hein. Ouais, toujours. Naturelle aussi. Toujours. On s'est senti quoi l'aise, c'est bien. Voilà, nous allons commencer à pleurer avec ceux qui pleurent. Maman Sarah Lelonde, la pauvre Blanche Tunasi, na Lilita nae ya suka. Comment na makambo so oeleki tout autour ya liwa ya Maman Blanche et qui zongi mes comités les loto qui ne kokunaye famille ya Maman Blanche bana ya tiki na mobala tiki église tiki ce qui est dans maloba quelques mots que vous pouvez placer au lobani ni Maman Sarah. En tout cas par respect ouais il y a ba mort na longola linette trop bien na olemba oloba mes condoléances c'était parce que toi na phrase musu yo loba liko na ngote ya onde to lobaka na représenter ba condoléances na ngali susu na pasteur Marcelo ainsi que ba pasteur nyonso a Congo et na représenter ba condoléances na ngana bana na e oyati qui baza tellement choqué et ba ozana maman mususu te donc Maman Blanche ba mes condoléances na famille biologique ya Maman Blanche. Et puis, mes condoléances na corps du Christ, Mobimba, ma chrétien solo, ma condoléances na bango. En tout cas, rien à dire. Dans le Bakaka, apparemment, Congolais a ébi la sur les réseaux sociaux. Ceux qui Congolais conseillent les réseaux sociaux, c'est que parmi biso, dès que tu as une émission, ils ont buzz. Azofinga par buzz, par jalousie. Mais nga na eko conclure que tozana ba antichrist na kati ya communauté. Très bien. Donc na bato ba commentaire ba antichrist baza, na bato ba présenter des missions ba antichrist baza, ba yaka na poso ya ba analyste. Ba ya na poso ya bato ba analysaka, ba ya na poso bato ba sala critique mais ba ya pe mission na bango ya que désorienter ba chrétien. Très bien. Bref, on est ce genre des émissions au monde ba chrétien de baza ko appuyer moi si mon auto yebi origine na été voilà to yebi état d'âme na été à critiquer pasteur. OK au monde a PD a PD tout ça biso tout ebi kaza PD mais au monde a battu ba comme si était na 1 cas 2 cas 3 cas baza encourager à critiquer pasteur. Est-ce que un PD a un monopole à quoi critiquer makambo basala nzambe ko critiquer pasteur et bato ba ochele ba j'aime bato ba ocha ba cadeau. Est-ce que bato wana ba ocha ba cadeau na ba j'aime oza sur ba chrétien? Parce que Bible les ba malédiction et que narati na 5e génération. Voilà. Malédiction eza kaka nga mutu na bomi to monde toza so nga na bi ande na zabo elobi na oboma Josué. Yo yoki au sauver Josué te Dava yoki a sauver Josué te automatiquement biso tout bomi sanga biso tout bomi quand ngamode na bomi na bino biso ensemble ya mona na l'état ba benga non assistance en personne en danger. Donc soyi lelo mutakufi na ndako atato aba innocent l'état okanga biso na non par mesure d'enquête voilà soyi kutu na l'été so sala mabongo bongo na nzela makamanzambe voilà na bino batu botonda ki na live on a so boaki un cas bino tu bo fini ma pasteur Marcelo très bien bino tu bo diffamer corps à moi sinae bino nyonso bo sali complicité à diffamation à ko finga mo sai na nzambe. Donc moi je trouve que chrétien a kokina nous jamais au moins ndeto zala bon chrétien a koko soutenir PDT normalement parce que n'est pas pour la Bible. PDT ennemi na bisoté azamotu s'il faut parler bonjour mais soutenir PD ndete toza na communauté bato bakoma ba fanatique ba PD yaya ngana lingaka yo nengo lobaka yaya naza fan na yo et na sali allusion na sali conclusion pe na vie nanga kolobake
tout ce qu'on voit sur les réseaux, tout ce qui brille n'est pas l'or. Tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, bateau, na poso bateau, mais baza ba antichrist. Okay. Donc ça sert à rien comme on a mutumo avandika pamba boy au finga bana baninga. Boy bana te bomona na te ma démarrer gratuitement. Baza ba antichrist. Lelo na confirmé on ga kanta les abato ba sa ba base na ba po batalama. Mutu ake plus loin ya aussi la Jésus-Christ analyse abotama mwana zanga tata. Zanga tata. Ça dit Joseph. Ça dit tout. Temps de la fin, oh bazako le banam surtout de la temps de la fin. Yango tozo vivre. Qui peut déjà visible. Bana mibali ba hotel mibali na nzela zo linga mobali pour ezesu ya kobata mate. Na télévision PD azako lo bakenga na PD na bimanga na baninga na mibali donc. Eloko cache ezate. Liwa mama blanche nge fongoli nga mémoire makasi et puis et ont singa sous la présence en Zambie. C'est vrai? Oui. Parce que dès na uchebiso tout le monde a mis toi batu baloba Nzambe soit fongole molimo misa molimo obanomona muta otambola mena mutu na nyoka voilà muta otambola makolo taba on peut-être un squelette dès to vivant en internet to bien ba identité ta to éviter mais lelo on va comprendre que tout ça en bando qui na réseaux sociaux. Donc c'est pas de la blague tant mutu mora attaquer aussi ka luka kopé spirituellement azwa ka ondete aya kasiko physiquement. Donc ils ont gisinga sous na présence Nzambe que mondo yoza ko sa blague té. OK. Ça na Nzambe simba Nzambe no makasi. Parce que baza prêt à tout. Nzambe marambe sala na molili na monde spiritualité to mona ngote. Tam sou de ba boaka ba maladie ba meka yango mona mutu sou ba finga ka na kisi. Po ba meka mutu wana trop ba mona ke bazwa kete c'est que aye c'est ka kota dimension likolo. Donc moi je yango na biliwa mama blanche nga ezong singa na présence Nzambe. Ezong singa pena ke kota sou na profondeur. Kosa ma sécurité toi na kati ya monde banduki. Donc ti batu ba jalousanga physiquement et ndenge pe ba salelanga ba kabal spirituellement. OK. Preuve on est bango banduki ba yokana na facilité. Ouais. Ba sangana ka ato mona bango ba bebana na tongo si faut ba sangana ba attaquer moto en étoile ba osangana. Donc ngai liwa ya mama blanche et révéler nga mambo belé fungolinga mémoire fungolinga misu bilo misu na zako négligeango mais na zuango leo na considération et puis zongisinga lisusu makasi na présence Nzambe. Donc que son âme repose en paix. Ne Bible lo barabatu mususu Nzamba cause molimo na bango pour sauver ba âme batu mususu. OK. Apparemment liwa mama blanche ko sauver pe âme nanga et rola musanga parce que bato belé balala ki ba inconscient ba la muka. Soku tu mama blanche musai na Nzamba kufi. Soku tu mama blanche serviteur de Dieu akufi servant de l'Éternel akufi moba inaza na mbongo ye mokaza na mbongo akufi atiki nyonso wana c'est que nyonso za na ngoka pamba. Mais na lingi juste on a complété par rapport à idée na yo soki lelo comme tu dis que ndenge to komo mona lelo fléau ya ba PD je ne sais pas soki papa par exemple papa ou bien maman ozali na kati ya téléphone na yo na kati ya réseaux sociaux na téléphone na yo est-ce que tu vas accepter ozana mwana oyo moi toi mobali pembeni ola kisa tala PD oyo alobaka bien tala lesbien est-ce que on peut se permettre ola kisa bongo alors ma question c'est ici ceux qui ezana ba PD ba comme belé na ba réseaux sociaux mais ba jujara bango te ba tubaya raté ko ba mama ma banga mais combien plus forte raison un PD après liwa il y a moi si il y a Marcelo aille directement ko juger Marcelo ko bana ko finga Marcelo non to juger tout monde en normal et ça vie na a aucun enfer hier mon kona motuté nzambe muta ko juger mais hier au moins eu courage ezani ba pasteur papa les salis est individuel oh kota lola na motuté libale ko za émission ko za bongo et kokoti sabate belé lifelo ba tellement ba pasteur bana sima na bango ba sai na Nzambe ba koma ko luka promotion pa ba PD. OK. Et puis si PD accès PD sola radia na pasteur. PD sola na pasteur. PD pasteur a foutu mbonga sa promotion.
peda chelonga pasteur na sima au finga bensanité peda chelonga pasteur na sima au kumisa ki pede na ye déjà ça en contact na ba pasteur azui monopole azui pouvoir wana na nzela ya ba pasteur ya ko critiquer ba pasteur mususu. Donc comment on a que par exemple un PD ndolobi photo ya frère Mike pasteur Mike Kalamba na sima na ye photo ma finga koto ya pasteur moi mouné na sima na ye koto finga ba pasteur mususu et on sala ngomba la mongoti akoya plusieurs fois après lobi kuna donc to loba que plusieurs fois nyonso wana izakaka ko uta pa ba ninga na bango ba pasteur. Mais oui parce que oyebi papa Dona à un moment tout ça la peine on zambi la ninga solo. Voilà. Tout ça la ndama la ninga solo yonga na lobaka. Na yoka frère Patrice Ayemandembo, j'ai cherché les mondes, je l'ai trouvé dans l'église. J'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Confusion. Confusion za makasi po yango na webso lobi oko mona pe pasteur atikali na enfer. Motoka wera na bela masumu na e amati. Kotilola. Oyebi jamais ba mission na bisoka ya mokili ba se trahiraka. Ouais, rare. Pourquoi biso bato to benga basai na nzambe? Mosai na nzambe ozana posa promotion ya makamwa nzambe. Voilà. Est-ce que PD a sa promotion na makamwa nzambe? Qu'est-ce que PD va enseigner? Qu'est-ce que PD va enseigner tant à sa promotion? Alors, un exemple, en quoi et pourquoi? PD à sa promotion, il y a concert à Mosai Nzambe. C'est trop loin. C'est décevant. Très bien. Tant que le babou est sous bateau, on a ba manière ni te toza batou. Toko lo ba maramna ba mité maté. Voilà. On n'est pas d'accord. Étant chrétien, comment la pasteur a fout à PD mbongo ça les promotions. Quel genre de promotion PD au salle? Pasteur qui considère PD plus que Banana Nzambe Moussous. PD au salle promotion. On est où? On est dans le monde où on est en Christ. Exactement. Ce qui bino moko bozo reconnaître que na Bible Nzamba tumba Sodome na Gomorrhe pour na ba pratique wana. À combien plus forte ozwa musala oyo kosaela Nzambe opesa na PD alobela yango. PD obenga banani ba PD? Oui, exactement. Il va évangéliser pour na baninga na ye. PD va évangéliser sur qui? Sur les PD. Tobo ite to okozwa ta bato ebi ka bato basara ba clash. Oui, c'est notre travail. Beaucoup collaborer. Vous êtes obligé de collaborer avec la chrétienté. Parce que tous les bateaux et les na biso. Mais est-ce que beaucoup comme Tina va PD? C'est ça ma question. Comme vous confiez la publicité na ba PD, vous avez ba sœur église, vous tina bango pe pa ba PD ba kende ko enseigner bango. Ya on moni PD azu monopole. Ya ko critiquer pasteur. Pourquoi? Ana accès ya rusola na ba pasteur. A monique donc pour na bango moni ba PD lelo ba yebake le roi ba comment coopérer na ba pasteur donc na ba pasteur spirituellement ba validango spirituellement ba valider qui PD na bango parce que pasteur sorozo collaborer na PD c'est que dans quelque temps faut tout monde azonga radio voilà oteyaye wana mna to vandi to pasteur on zo rapesa ka contrat pour azon ateyaye donc évangélisation na ye et réussir autre chose. C'est vrai. Baza ba PD ba humain ba ko sa pe promotion. Mais ba sa ina nzambe te. Falinda ko futa peda sa les promotions, Kofi a ko futa peda sa les promotions. Mais pasteur, papa, c'est inconcevable. Et c'est très compliqué cette histoire. Et Babylone a beau dans la communauté ça passe. Et zo le cas pourquoi parce que ngale on a comprendre que toi na bando occupé l'internet. Très bien. Et là, on a ce zongenga, papa. Eza woloté. Très bien. Donc, PD a eu monopole, a critiqué, pasteur a critiqué les ozomuna batna commentaire. Ozana a raison. Mais qui es-tu? Yo PD ozo critiqué, serviteur de Dieu. Impossible. Et puis, tant que PD on va sara promotion. Tant que pasteur ozomuna bazu, ponga ngasu songa na beta setenga na victime. Il y a photo pasteur Mike Zara sima ba finga anga. Non seulement les PD, même na batu normal. Et rafinga batu na photo pasteur Mike dans sima mkongwe.
Oui. Mais Sarah, s'il vous plaît. Bako pesa c'est là papa donna. Bako pesa contrat, bako pesa contrat, na tinga bako pianga contrat, na za na contrat pasteur Mike. Oso monanga to sa na émission na fingi pasteur Moïse Mbie. Non. Non ça la ngota. Oso monanga na bandi ba clash na yo régler ba compte na nga na zu photo à pasteur Mike na tia na mukongo na nga. Non ça la ngota. Eza promotion ni na osala. Na finga na photo na mukongo. Botala muto azo. Te nga na ko régler ba compte na nga. Ce qui est la promotion, on a l'émission, on a bien, on a l'annonce, on a un concert, date tel, na mois juillet, pour un stade de martyr, pasteur Mike Kalambaï. Point barre. Na ko exposé, pour la même page à TikTok. Baso tia ben insulte, baso fingana. Photo à pasteur Mike Mopani. Mais qu'est-ce qui fait que non l'élo? La plupart, il y a pas. Ouais. Tant pasteur Mike est mort avant d'arriver, on a que pédazo finga. Photo na eza na sima. Eza évangélisation, eza promotion, campagne, tout eza désavantage à campagne. Sarah, c'est pourquoi j'allais poser cette question. Qu'est-ce qui fait que l'élo, tu as vu que pasteur Mike Kalamba est produit par Madjabou. Et la plupart, il y a bateau ba lobela Madjabou na ba événement ya te bateau ba lobela ka pasteur Mike, bateau ba lobela Madjabou te. Na Madjabou apesa bateau ba contraté. Donc, pasteur Mike Kalama, il y a promotion, il y a pasteur Mike. Mais il y a une promotion, il y a pasteur Mike. Mais pourquoi ils ont permis Batu Yakuna, comme on a dit, comme Souswana, Monsia Zamouni, Bazana Dubaï, comment on a Kebatakuna, Bazana facilité à finga Batu, comme tu l'as dit, avec la photo de serviteur des dieux derrière Bango. Est-ce que serviteur n'est pas dire que non, à quoi bêta le beaucoup la message pour dire que non, si tu veux injurier les gens. Il y a un message c'est vrai, baba communicateur. Les autres comprendre que na biso na ba pasteur na ba ferry na ba fali na ba kofi to vivre kana bezango. Voilà. Parce que si c'est pour le buzz. Oko benga te que maman, loko zo finga longola nanu pour photo na nga. Na sima. Ngana yebaka ba période mona banda ko attaquer si la sévèrement ba benganga. OK. Loko zo attaquer si la osa ba compte rendre na yo. Longola nanu ba logo Madjabou. OK. Et c'est comme ça normalement. Longola ngona nous paie mon appel. Ça makam na yo. Ça no makam no finga na yo yebo sa ba rando na no poto pexo te po ba ngompe ba fingo. Voilà. Mais yo épargné kaka la belle makam nzambe sala makambu na yo. Siko tangu bango ba ofinga po ngati na loba omoiti na loba eloko aloba ngo po na victime ya bato pasteur Mike ba finga omoni nga eloko na mais yo posa muto pasteur Mike tu fais la promotion de na za mutu na été événement na ye Sarah ko ça la promotion eza oza mutu te na za mutu pasteur Mike je te dis na za mutu pasteur Mike te musala na nga ba considérer nga po na za chaîne naza la notoriété ba pesinga contrat ya soutenir ko ça les promotions mais naza mutu na été bato ba bato na été yebi bango ke o ba bato na ye ba liaka ba sekaka ba kena oso mwana na kena l'église na to na kena na ke luka to bet na bete matolo na sala ngona nte na mutu na été musala na ngezo lié nga na promotion na yi mais naza mutu na été mais bato na ye o to yebi ke o aza mutu na ya sola na yi o aza mutu na o mona bazo finga yo na kombo ya pasteur Mike. Oyebi on a kenda concert à Zénith, nga na contrat concert à Zénith te. OK. Mais na lobela ngo na sala na promotion. Na kenda pe. Mais au salelo moko boye avec amour na simanango bato bazara na ba yo fingo. Na benga ki oya concert na salaki na salaki. Makama nzambe. Tala tout autour ya bato besoin engagé pour parler na sujet makama nzambe. On a besoin de quoi? Nous allons revenir à notre sujet. Toi, on a besoin de édifier les chrétiens. Ou soit on n'est pas des chrétiens. C'est-à-dire la phrase au Lobaki, le monde dans l'église et l'église dans le monde. Papa, n'a choqué ne lokwana comme pas possible. Mais comme je pense que alors Sarah, comme je pense que plus tard en avenir, à 100 milliards de fois sur le contrat Mike Kalamba non ça. Mais moi, je vous ai vu dans la loge, avant le concert, il y a pasteur Mike Kalamba. Moi, je vous ai vu filmer pasteur Mike Kalamba. Pourquoi pas lui dire en face? Beaucoup de temps, pourquoi pas lui dire. Te, na lo baneni ke o engagé ba PD. Non, non.
regarde comment... T'es ouais, salami après. Non, non, et salami après. Ok. Salami après. Après, que ça, bah, événement, na ye wana nyonso. Et après, bah, tu n'es pas zongi siko yo ba finga na kombo na ye. Et na yo comprendre que bah, tu wana nyonso tongo ba finga ba tu. Pasteur Mike a monara, tu équipe ne monara. Exactement. So ya monara te, équipe na ye monara ne photo na ezo circuler na ba ma finga. O mona, faut konta kati parti mo ba finga ki. Na mopandi koto ache longi na ye. Voilà. Msou na droite koto ba che affiche Beckham. Beckham aza to cha bango na liste ba païen. Aza chrétien te. Mais pasteur Mike azo évangéliser. Pasteur Mike aza bato ba ote ya biso tika masumu, tika ko finga, tika ko yiba. Sko bato ba osa les promotions ba oya na mafinga. Très bien Sarah, merci beaucoup. Alors, nous allons clôturer avec en tout cas na marché ba moteur. Ata lobi kuna soki promotion à pasteur Mike yé na chaîne nanga na sate. Bon soki wuti à travers organo yo travailleur na bango. Non sate. Pour na ka pasteur Mike non sate. Merci beaucoup. Nous allons clôturer avec le sujet. Parce que soki considération ya ba misala ya bato ezalaki que Dieu il y avait Dieu dedans. Bo banga tanzambi. Il y avait Dieu dedans. Banga ba pekisa biloko parce que kombo na ende ozala sali. So ngape na ba bon na chaka oche toche to sa rando ango mais ero nazo sambo je rappelle quelque chose ero na nazo fingama nazo rappeler le mot rapidement heureusement na chaki bala terre mukolo bakanga kindingu awa tous ici on avait condamné que non comment mutu o ça la promotion peut-être il y a pasteur Moïse Mbiye a finga la belle tu viens injurier la belle comme un diable on l'avait condamné ici on tout au condamné yango awa mais pourquoi mwasi ya Congo na yebi omoni pasi na bilamba ya ngwanzo sika boutique la rose epangusa bino ma ya misu po awa bazali koteka biloko ya kalite baroba basoire de gala pe bilamba nyonso ya bamama oyo bolukaka bafemme d'affaires badepute basénatrice boya kolata awa bilamba ya valeur bilamba ya classe na bino oyo soki mutu atali yo ameli mai akumisi nzambe atuni akido cette belle femme po bilamba etekamaka awa ezali bilamba ya kalite bilamba oyo etekamaka na boutique la rose eutaka Europe États-Unis Afrique du Sud donc ezalaka bilamba ya original awa batekaka bilamba ya kalite baro mpona bamariage na bino mpe baseremonie mosusu soki okoti na boutique la rose okozala mobimba mpo batei nyonso ezali mpona bato ya minene boutique la rose abosani bino te ezala ozali na tei nini awa soki okoti okokuta bilamba ya tei na yo bokanisi esili taa na boutique la rose bokokuta basak bachaussure dame baparfum mpe biloko ya ndenge na ndenge oyo ekosala ke mama ngenge abenga ma femme de valeur ozali ministre ozali député ozali sénateur homme d'affaires olingi mwasi na yo alata barobi ya soirée barobi ya qualité mpona basérémonie officielle awa soki oye okozala mobimba otuninga adresse boutique la rose eza nango esika ya kobunga te soki kaka okomi na numéro 167 avenue Louvois na commune ya Kinshasa na quartier Ngwaka oza mobimba oyo wapi référence en face ya Kalufungula boutique la rose bino nde boye kozongisa lolendo na lofundu ya mwasi ya Congo et surtout basi oyo balela kolata ba haute personnalité na basi ya classe et anormal kisakata na kiduka ya bilamba ngwanzu abu pia bamama nyonso na boutique la rose keyo. Mais pourquoi lelo yekinding wana il continue d'injurier les gens? Pasteur Moïse Mbiye bazalaka na ye apesa ye même témoignage d'église que non afandaka ba moni mutu mo ba défendaka ye te mutu mo ba défendaka ye te mutu mo ba ya ko finga ba na Moïse Mbiye il injurie les gens mutu malamu azate papa toke pa ya pasteur Mike Kalamba c'est la même chose mutu malamu azate wapi nzambe kaka ngana otuna nzambe aza wapi. C'est très compliqué. On va ngamo natala Moïse Mbiya so parler de kindingo na kati église liboso ya chair zeno na mituni ngabi
Kindingu pe promotion. Ah oui. Kindingu promotion ni asali apa kofinga majabu. Kindingu promotion ni asali azolobela pasteur Moïse Mbie azofinga majabu, azofinga pasteur Mike Kalambai. Voilà. Donc ba pasteur ba conscient ya ko payer batu ba mbongo ba finga naka. Donc papa le sali est individuel. Ngana okendeli felo pona mutute. Merci Sarah. Kendeli felo pona masumu. Nanga moko. On va finir avec le sujet à Mama Blanche, sujet tozala ki nango. Aujourd'hui nous condamnons, tout condamner peut-être bande ko na biso bandima na bango changer ba genre azana ye féminin comme masculin comme na féminin to zo condamner bango. Ki bango bazo critiquer ba sala boy. Mais voir un pasteur, un prophète aujourd'hui na moyen ba réseaux sociaux zo les cas partout. Il paraîtrait bandimi à compassion, qui porter plainte. Il s'agit de prophète Denis Lessi qui a révélé l'opinion. Pardon. Non mais comment tu longola? Est-ce que que bisopeto contribuer na ba péché ou? Tana ebiswe lo monga bili wa Mama Blanche. Il a musinga ya continuer ko lukasu nzambe. Elongi na nkolo. Très bien. Parce que Mama Blanche a un bon rebelle mais malade des unzoto e bomi. Très bien. Azayi mosai na nzambe, nzamba tali yango te makufi. Siko moi qui suis-je? Totika ko encourager. Omoni makamba ba PD oyo ezu en plaire. Ebe ezu en plaire ndeni. Comment? Tout le monde a ba communauté mususu soke loro mo ngé banda. Média biso to na pouvoir. Et au télémélélo qu'on a payé Katani. Bref, on est. Surtout comment le bel sujet, moi, mingi au monde, le président de la République a réagi. Voilà. Tout le bel pasteur ou à Balara, moi, on a miné. Voilà. s'est retrouvé dans la prison. Pasteur Pierre Casse. Oui, mais quand s'est retrouvé dans la prison. Il est là, azolé là. Tout ça là, bémission, tobi, justice, c'est ça. Voilà. Donc, quatrième pouvoir au Bapé Sabiso. Toi, on a pouvoir, il y a un beau et l'eau qu'on bannir en opin dans la communauté. Très bien. Biso to accepta ba PD. Biso to accepter peda finga batu. To accepter motoka peda et pas critiquer moto. Aleki na chaîne na ngai, na yambie na plateau na ngai. Oche micro otika ya finga. Bandi ko poser ba question pour na afinga moto mususu ngai c'est nous papa, c'est nous. Et c'est loko to bokoli yango biso mo to kolisi yango. Et comment comme la biso singana kingo, mais na biso to participer na lisumu. Denis Lessi tanga kimuta che mikonan Mike Lokamba. Oui. Mike Lokamba a futa ba prix moko na Denis Lessi o a futa. Très bien. Tant Mike Lokamba soi-disant yoza humain. O che Denis Lessi micro. A lobby makambo yo so ba lobby na yana wa kufi olinga ngo. Olinga en aucun jour. Papa pourquoi pour l'exémission té? OK. Papa Dona, to sala na combien d'émissions na suka tobi lekate? Semaine passée d'ailleurs. Une très bonne émission. Oh, pe koko kote la bisombo. Bambongo pe to koti biso pe bambongo. Et les kate? Non. Makambo dozawa. Quel que soit tout en bas na Nambe totika. Totika émission. Et on laisse passer l'émission. Mbongo ige kota te. Ige kota. Exactement. Biso totika kwa encourage. Moi tango to continuer ko benga e prophète. On l'encourage. Denis Lessi tia ko manenga zu monopole a kofinga Marcelo na mwasi na e. E uti wapi? Denis Lessi bato babosani ataka pasteur Soni Kafuta. Oui. Aela biso lisolo mari misa mwa lokuta. A difama e. Denis Lessi ali biso mutombo Léopold. A difama papa wana. Après que da osenga eba pardon. Aeli biso sous sujet pasteur Mukuna. Aseka. A difama papa wana à tel point que pasteur Mukuna comment ti aluka eba bunda. Voilà. Denis Lessi wana a nyokola mai Kalambai. Souka. Obelo sa nga passer. Na eba te po ani mai kandima okutana Denis Lessi pe ba solo la. Il est enfant de Dieu. Te yoka, soka za enfant de Dieu, abongisana Moïse. Soke za bongo, abongisana Moïse. Parce que papa, toko bomba sous celo. Au monde toza, ngana lobi déjà na kokende na ngali felo pona mutute. Makamu Denis Lessi basala na ex na ye pasteur Mike Kalambai. A pardonner pourquoi? A pardonner bakutana wa solo la. Pourquoi? OK. Biso tout toyebi. Muto a conduire Peniel, ti place Peniel a commission Mike Kalambai. C'est Denis Lessi. Denis Lessi. Ce qui lelo mutaka la Peniel le bima. Denis Lessi. Parce que Denis Lessi a pesi ba mibali. Ngana yebi Denis Lessi a pesa mibali basi.
apesi ba mibali atekiye atie na merde aleka na une émission moi c'est à moto leki na tala yana bilo mususu tu pardonnes mais oko mona moto ana na misute ya loanga na bat mususu na limbisa parce que so na limbisi bangote na okanga ba bénédiction na nga motema na nga ezala mwindu oko limbisa de loin mais ye penza pembeni na nga jamais. OK. Pasteur Mike Kalamba andimaka ndenge ni ko accepter Denis Lesi. Omoni Denis Lesi ça monte fallait ba punir ye na kati ya communauté. Biso ba tukenda ko tshai ba miko to commissaire star. Biso mbongo to futaka e wana. Po ba futake. Non Denis Lesi déjà et pas ba confrère na biso déjà ba pesa ba contrat a ko sala sur ba émission na ba chaîne musu. Ba futake. Asa exclusivité na bango. Siko tang ba futake po oui. Tant ba futake pour ya osa ba bordir envers qui les serviteurs de Dieu. Yo zoli ambongo zo sepela Denis Lesi aleki na émission na tuki ba pasteur wana nyonso mais oyeba alliance ba pasteur wana nyonso ba sala te na Jésus hein. Voilà. Lia lelo sepela oso tongi combien d'immeubles banda peto bandi réseaux sociaux. Bosali ba 100K na ba émission Denis Lesi. Ata Mike Lokambo to côté émission bazo diffamer mon way. Osali ba ka yebisango so tongi combien d'immeubles kasi. Mais est-ce que yo peut sa faute dans Mike Lokamba? Oui. Papa, na on peut sa faute. Na on peut sa faute parce que étant humain, nako yamba mutute a diffamé ebembe. Oui, c'est ça. Ya on a lobby na soki Mike Lokamba blanche utuna sazaki liana ya mwasi. Leki na mwasi. Angandi mabasala endenge Denis Lesi azosala. Pourquoi tu as un canal ya ko salir ba vie abatu? Pourquoi tu as un canal ya ko diffamer ba vie abatu? Est-ce que ba kenga ba JB ba portanga plainte? C'est vrai que le propos tennis ça n'engage que l'invité. Mais toi, yo kolo chaîne tant on moni ba propos na mutazo loba, on moni que na kati ya na diffamation. Pour appeler ça au preuve moroté. Voilà. Pourquoi diffuser? Pour y a loba na iparité, moi na ya na confirmation directe. Ouais, y a loba mambuto zo bizarre. Vous comprenez? Mike Lokamba a ebi que Denis Lesi a diffamé ba pasteur nyonso a Congo. Denis Lesi a monto ba pasteur a Congo fallait bo lobisa kete. Fallait na biso na communauté to bannir yé parce que ça ra musala ba antichrist. Azo détourner parole de Dieu parce que lelo mutu so atalika via Denis Lesi na via ba pasteur ranki na ba pasteur ke ezongi na ite ba ote abiso pardon mukoni. Trop bien. Pour ba mo ba na ba ranki to ebi ke yena ba solate yena kuna ba solate yena kuna ba solate siko yebisanga pardon na l'église na bino bokote ya kango mukolo nini. Na ba ranki éternel les pasteurs entre eux. Biso bato pesi bango makasi biso bato pesi Denis Lesi makasi bato bafutaka ye bayambaka ye adifamaka po bango basaka ba vie yango akomi lelo star ninga akomi tina monopole ya ko diffamer pe moweyi ki asalaki ba chirurgie asala tozonga na oke asalaki chirurgie Denis Lesi moi sina sala AVC po anino kene pe to ko salela okolandela ba traitement na azonga normal. Même si vous avez AVC, soit que kiné a chirurgie, poison anormal. Zela papa, zela na simbité na. Eza exemple na opesa e. Ya bangi kutu yekuta yebi, ya yebi kutu valeur a musai na nzambe kolekanga. Exactement. Po ya yebi Bible, il est conscient. Oyebi tango azoloba ke moi c'est musai na nzamba sa ki chirurgie. Est-ce que chirurgie eza péché? Chirurgie est impudicité là? OK. Chirurgie est inceste là? Chirurgie za sorcellerie chirurgie médicale nzamba ebi pourquoi tiaki batuma yele ya kusala ka chirurgie. C'est ça bato intelligence bon. Lelo yo to ana bano babota makana ba malformation. Abotami mbange ye a. Ouais. Mi sutikali a. Et c'est une chirurgie esthétique. Bazongisa ye. Ouais. Ils a péché te. Oui. Lelo yo to mona batu babotami bana mapasa babotami bakangami mitu. Ouais. Faut pas passer la bango. Et c'est intervention nini? Chirurgie esthétique. Lelo ko bota po moni ko boti alibume ko munene en tout cas na monete na bota lisusu te bake balongoli o ba graisse. Et ça chirurgie esthétique. OK. Et lo nyoso na nzoto no so réseau marché te balongola ngo. Tozala na ba kiste ba opéra biso pourquoi? C'est chirurgie esthétique. Mais déjà nzoto za ngo mabele.
C'est réparable, on peut c'est réparer réparable. le corps. On peut réparer c'est l'âme et l'esprit qui comptent, je dis. Donc, esprit carandé, on doit réparer parce qu'ils sont invisibles. Et mais voilà, les corps, on peut les réparer. On peut les réparer. Lelo ko sala papa lelo ko sala accident bima inanda kuno bia lobo ke o sala accident ba lokole bukani. Ouais. Po ani to somba ba makolo. Oui. Lokole bukani omoni ke lokole bukani na lata ya ko lata na ta protège à lokole. Okomi no tambola normal. Chirurgie esthétique. Pour le péché. Nzambe mutatie ba docteur wana maele wana po ba sala ngo. Exactement. Et alors, ce qui a sala qui chirurgie. Il y a Denis Lessini. Ce qui a sala qui chirurgie. Chirurgie sur la sala qui c'est qu'il y a dans mbane basola qui mobile accordé maman sala. Il y a pour moi si et là on sa sala rapport se rendre belle. Nalandi zo ba mo azoloba. Yé mutade a ma pasteur ana mobali. Azao ça la ba chirurgie en opening. On se rend belle pour nos hommes. Très bien. Et papa, si on se rendre belle c'est pour mon mari. Premièrement, yenda lulanga amta mona basi musuteka ke moi si on a tcheka belo kitoko nanda kune moi si na tchaka kabelo te. Si on va se rendre belle wana ti mobile na okumi c'est belle de taille, belle de c'est pour son homme. Azomi sala bongo po ami komisa extra na miso mobile na aveugle mobile na mona basi mususte. Donc c'est qui est normal. En dehors il y a aux pasteur, il y a l'amour qui existe, il y a le corps. Le corps est faible, il y a les sentiments. Exactement, il y a les sentiments. Donc à ça la ta chirurgie wana, il y a Denis Lessini. Il y a Denis Lessini peut-être voir que et ça là qui pression peut-être est mobile naie. Non. Ce qui a lobby ezaki bongo c'est que bisonet tinga fona banda ba analyse ya expliquer biso mama Tina sala AVC pourquoi. Mon côté son avis prévu. Moni qui est kitoko te. Te o moni qui est kitoko te. Ouais. Nde ya olinga ba toucher moi sinete. Pourquoi yo toucher moi sa moninga? So za na guerre na Marcelo. Zela Marcelo za matanga za faible. Ouais, qu'il finisse. Zela aussi là na. To ebike Pasteur Moïse Mbi et na Marcelo pe basola to ebi. Ouais, oui. Ake matanga. Ake matanga ba yambani. Et c'est ni. Mais au moins problème. Attends, il y a hypocrisie. Mais quand même, aïe. Voilà. Compatir na moninga. Pour que bungisa moi si aya abungisi maman na eta bungisi non côté tata moi si abungisi sa femme biologie, sa femme moi si na mon épouse oya bala bana tiki moi na banga mutie. Et aïe matanga oyebi ke matanga ba benga na mutu te. Ouais. Et ata pire ennemi na akoya au compatir na. Même ata Denis laisse aujourd'hui peut partir au deuil. Vous comprenez? Te yende ka batu ba obeta. Ouais, le baka peut-être pour na ba pourquoi sali ya ba accorder. Il mon col moi pasteur Marcelo a benga na été. Batu ba obeta ya kota te. Peut-être ba popo na e batu abarolinga te. Vous comprenez? Ce yo pour monique olia na offrim. Ce n'est pas tous les pasteurs peut baki. C'est pour moi que le bolé a frime na quoi na on est dans frime. On est dans frime na yo. Mais ko ya ko bima boye ko critiquer moi si moto, ko critiquer moto. En tout cas, moto au salango pasteur. Et ça qui te côté. Merci beaucoup Sarah Tola. Mesdames et messieurs, bino bolanda biso partout mon kili mobimba dans tout ce que nous faisons. Conscience saison à te baketo banana nzambe. Nous sommes de chrétiens dans tout et pour tout. Nous sommes chrétiens. C'est décevant, hein? Zara nzambe mutaza maître na biso nyonso mamu tout okosa na mukilo. To reconnaîtra que nzambe alobaka na biso to sala boye. On vient bien sûr de vous parler concernant matanga ya mama Blanche. Je vous ai dit que les londe bazako kende kotika na dernier demeure na ye alors kende kokunda ele lo paix à son âme. Sincère condoléances la communauté congolaise mobima famille biologique ya maman. Famille biologique, il y a pasteur Marcelo, église Mobimba, corps du Christ en général, vraiment, tous ensemble, Nabino. Parlons de la musique, voilà. Ferrego, la Genève Arena. Mais avant Genève Arena, dans le Nabino, pensée du jour. Pensée du jour, ça nous vient de l'héros de la forêt, Weranson Yangyam. Voilà. Pensée du jour. Un père qui a une multitude d'enfants à protéger, orienter ses énergies vers le bonheur de son clan et aux détracteurs d'en prendre les leçons de travail, évolution et réussite. Le roi de la forêt a réagir pour dire que Yazali papa hein donc papa Moboti
papa moboti oyo aboti bana ebele oyo encadré bana ebele apisi énergie na bana ebele aza papa moboti. Ça vient directement de contredire un peu ce que papa chéri avait dit l'autre fois, que moi na ya mutu na musique ya la raté. Mais aujourd'hui on a vu Ranson reconnaître que azali bana ya azali papa ya bana ebele na musique. Musique est amola toujours bongo. Pensée du jour. Saratola. Modobani. Ah papa. Mambo toloba onje toloba ngo. Voilà. Tout ça l'analyse à JB. Il y a mamba JB oui. Omoni Faire un problème mon corps Faire est très mal entouré. Tilelo. Et Faire a mal entouré. Faire a entouré na ba warrior. Kofi a warrior révolté. Il a fallu. Ouais. Kofi a warrior. Oui. Papa. Oui. Kofi soka je appelle à Cindy. Kofi Cindy. Et Kofi soka je appelle à Fali. Na téléphone je sais pas un téléphone pardon. Donc fallait à entourer faire à entourer naba warrior. Révolté. Papa dona au moni soki batu bazar se servir na yo le quoi produit à vengeance. Papa tu vas rien faire dans. Le yonde mto balobi maga perdant. Au sale le côté téléphone a pamba ba téléphone e belé kuna pianga téléphone takindoki au moni moi non. Hein? O mela ni lobi na veiller à maman blanche. Ce qui batu bazur instrument vengeance. La vengeance. Papa donna au bongate na vie. Au récirte. OK. Au récirte. Parce que intérêt à Moutouana à chaque fois bando remno dans la concurrence. Ndeba wani ndeba me mafere. Voilà. Fait ba me marika na kati ya concurrence na fali po batoana ba na po sa fali a kwea. Voilà, bah quoi il s'affaire. Mais jamais on peut ça faire idée que sala makambu na yo boza vision mon a fali te. Boape carnet d'adresse mon côté. Donc yo ça makambu na yo lo quoi faire ti kapé fali ça makambu na yo loko la fali. Mon fali. Na bandina on a Kofi oyo ya zoaki comme légende dans Adidas Arena à Warrior Refoté. Tala appel à fali. Yo Cindy. Cindy to fali. Te yo Cindy. OK. Nga Kofi. Fali siko abengi. Siko simbanga. Tuzaki bon. To solo là. Appel à Fali Koti. Ah, vraiment, oh vraiment, on dit capte. Ah, vraiment, on numéro. Kofi akobwaka Cindy papa. Dona. Yo kana explication sur quatre inspiration. Vas-y. Abwaki na loboko. Vraiment au numéro au di capte. Vraiment non l'autre tonini vraiment. Edi diora bengilanga na edi diora wana. Vraiment di capa benginga. Vraiment. Cindy vraiment au di cap. Fanjobi là. Vraiment au numéro vraiment akobimati libanda. Kofi akobenga ba cuisine nae abengi ba sentinelle donc esengo akoyamba na nte abengi na lupango mobimba bato baza wana abi vraiment bo vanda botala kwa fallait obenga nga vraiment fallait obenga nga kwa atiki na au téléphone azui sous ba téléphone mususu ayembi appelle à Jésus Christ té azui sous ba téléphone mususu abengi bato akoko cha témoin. Voilà. Abengi ba Sandra Kazadi atie bango ouvert abengi mama Ruifa abengi bato encore benga atie bango appel ouvert ndayambi fallait vraiment fallait obenga nga quoi vraiment nebisa bino vraiment voilà c'est mon fils quoi voilà langage est changé Kofi Aroyamba appel à Falingban babando solo là tant que Kofi aussi ça ko solo na Fali Kofi abengi ba journaliste conférence de presse. Ah, honorer ce qu'on fallait. Vraiment, Nebisa Abino, vraiment, quartier latin. Donc, vraiment, ma boéga, il faut na quartier latin, quoi. Ce qui te zongi na quartier latin, chouchou quartier latin, c'est fallait. C'est fallait. Ouais. To zongi na ba coco. Ayemba na azawo yemba kana fallait. Kofi aza warrior révolté. Très bien. Kofi sera en affaire pour fallait remonter ma passe, c'est juste ça.
Maolinga faire le Fali pour Fali à produit naïe. Quand on parle de Fali là, on voit quartier latin. On voit directement Kofi Olomide qui a façonné Fali. Le coup, l'honneur, la gloire, ils ont un quartier latin. C'est combien de fois, on est bien quand on a un esprit bayuma. Sans esprit bayuma, quoi il s'est bendé l'été papa Dona. Très bien. Ata ba poème faire on a oué falara on JB. Voilà. Parce que amuta na wenge 4x4. Fala qui a payé ça honneur na wenge. Ata jiba zwango enga izonga kana wenge. Ata tata mobichi Adolphe. Ah mais faut bien que ça t'adolphe. Alinga parce que pas un problème na tata. Ata Blaise Boula. Ata Célébou par exemple. Ata Didier Masela. Oui, ata Didier Matika ka gratter ata Mamoukié. Ça allait faire quelque chose de bien. Azu Kofi qui est dans le quartier latin a payé honneur. Mais est-ce que Kofi a pu s'acquérir retour à honneur wana? Kofi tanga sala ka anniversaire à bana quartier latin. A ben ça faire était. Faire na quartier latin. Ma benga Fali pour ko remettre ba musicien quartier latin mi tout cas. Cadeau ouais. C'est Fali qui était là. Eh faire on dirait soto kabwani na un avion à Komarateti. Moutouma le ba komelinga bi ah Sarah. Est-ce que oko Lukasu rencontre beaucoup de nasu na faire un avion te? Pour conseiller. Na zonga na conseil. Nyonso na loba na faire ezolega ka inaperçu. Na yebisenga bi Kofi a rolinga okoleka Falite. Kofi a ko se servir na yo pour choquer Fali. Ah ouais, oui. Ce qui lelo Fali a bengi Kofi. Yo comme nul au mari ridicule. Baboti na yo eza ko wera na JB. Lokwa na wera kure le kate. Faka bengi sa JB. Donc faire a foqué wenge mobimba. A qui honorer quartier latin. Donc lelo toko lo ba musique a Congo eza dirigé na quartier latin. Bref. Trop bien. Selon Sarah là. Te yango na Kofi na mwana efali. Kofi na mwana chapeau. Ba adi. Yango na lobi ba concert nyonso betami na poto nde musique ezongi na poto. Honneur eza na bana quartier latin. Kofi mutazi honneur à légende. Fali mutazi honneur ya ouverture ya ba musique na. Bongo siko. Wenge tikali wapi? Le quartier latin c'est imposé. Parce que belete mais c'est imposé ko les gars ba des personnes. Obi ke quartier latin ba fort. Quartier latin ba ka Kofi na Fali. Ba le wenge penza o ebochi na ba kokololo o kindoki te papa. Deux contre tous. Eh faire calcula ki tote. Deux contre tous. Nyonso wana parce que Ferre est entouré de warriors révoltés, bazo induire rien à la concurrence avec Fali. Sans réfléchir. Fali tant wabaki acha légende. À mon avis que sera Zui JB à quoi il s'abende la quartier latin. Sera Zuwera à quoi il s'abende la quartier latin. Sera Zunio Kalongo ainsi de suite à quoi il s'abende la quartier latin. Pour garder honneur à quartier latin abimi na Congo. Bimine Libanda. À que Luka ivoirien. Très bien. Aïe les bisoye. Aïe na Yusundo. Pour ça la paix papa n'est pas ça qu'ils ont master naïe. Pour Yusundo a master Kofi. À qui ont masa étranger. Étranger oui. Abimi Libanda Congo donc rien à voir. Na kona kokwa isa Congo rien à voir. Donc azuna étranger aïe nae a honorer nae. A boy ko léser ba via Congo. Ba vie à Congo. Donc parce que ba vie on a tout ba vie nae. Donc a boy nae ko léser ba vie à Congo. Comme sur la rabienté. Ngana tiki na ngabino na bala. Si on tout le cas na posa faire ça la ka quoi Fali ba réfléchir sur wera na JBT ba s'attaquer directement Zoa Kofi pour choquer Fali mais ba réfléchir sur choc ko choquer wera na JBT ba réfléchir ka sur Kofi et choquer Fali bon wera na JBT ba calculer été vengeance et déranger bango hein parce que tout le monde ba monde la chante ba l'équipe na ba émission ba regrettango et choquer tellement bankale ya wenge ba regretter tellement JB tanga ki alobaki na musique mutana mwana zate ezaki langage à regret. OK Hier héritier ko répondre ni so jiba lobi bongo ya te mwana wera finga pe wera oh papa toujours bossa na te histoire ezali mais les linges sales te mais les linges sales c'est là en famille mais ba finga déjà wera ba kitisa wera wana de ba kitisa ina moi cinéma mpata ba kita. Non mais déjà campagne zela papa tout le monde a finga tout le monde. Yango na zoloba tout le monde a finga tout le monde banda sko a finga wera on est ni a sapesi wera Yantoni poison di sa wera
na avenir ni ça saliwera. Ah oui hein. Si baloba ki yango clairement bana na musique ba té parce que so bana baza ba respecter ba papa place ba outil. Ouais. Peu importe ba problème. Falinda moi na Kofi pour fallait finga na Kofi té. Ouais. De sa propre bouche non. Kofi attaque Fali sévèrement. Hein? Non, mais hérité dans sa propre bouche na finga oui raté. Ah? Hérité na mon onaye na finga pe oui raté. Non pour aux entourage car. C'est là. Pour la réussite de la manifestation et de l'événement de bino nyonso, bosa la confiance de Mandeko, ya agence événementielle, divine merci agence, oyo, bazali kopesa bino ba service ya qualité, na ba masolo etali, décoration ya salle, pour la mariage coutumier, civil, religieux, top ba manifestation de bino mususu. Bazali pe kosala location ba kit ya qualité et bon service traiteur wana kutu tika na yo basani ya soin ya qualité oyo ba invité ceux qui bazali kolia bazali ko respecter yo kolo feti bazali pe na ba instrument pour na ba événement nyonso oyo kozala na yango olingo organiser spectacle to pe événement moko ya munene bandeko ya divine merci agence bazali na ba service nyonso oyo ekosala réussite totale ya événement na yo tala bakosa bino te olingi fete na yo to mpe manifestation na yo ezala lokola ya Hollywood to mpe bainvite bakende na sango ya malamu na manifestation na yo une seule adresse benga kaka bandeko ya agence événementielle divine merci agence bangonde bazali na expérience pe bazali kopesa service ya qualité pona réussite totale ya ba manifestation na bino otuninga adresse baza na bango esika kobunga te na ma campagne na commune ya Ngaliema soki kaka okomi na la source numéro 1 bis oza mobimba oyo wapi ngaye pona réussite ya ba événement pe ba manifestation na biso nyonso tokosala kaka confiance na bandeko ya divine merci agence bango nde baza na maîtrise ya masolo kitoko yo wapi mafuta wapi bafeti nyonso ezobima kaka lix boende ezalaka papa kolobaka entourage te moto ozaka na ye toyebi ke mwasi na yo azwi verre abamba wera na concert moto aprotége héritier pourquoi il a protégé non mais ça la ndenge wase tolobaka no fali pe afinga Kofi parce que bato bazala na fali bafinga Kofi ya ba injure tout ba Jaël chaud et les autres Jaël azala na fali te non qui a amené Jaël à Néron c'est là s'il te plaît s'il te plaît au moni eloko nga na ebisi yo au mona na Jaël na fali ba voyager te ba vandi avion moko baki nano mona bango te ba vandi na business class sur moi c'est dans mobile non il salamate oui Jaël a géré par l'entourage. C'est différent avec eloko na ebiso héritier na Karim bazaki mwasi na mobile héritier na Karim donc c'est direct et alors nga na eko attaquer mobile na nga au courant c'est différent Jaël géré par batu ya fali ba fanatique a Fali o ba gérer bango ba sala ba sentiment na bango mais Jaël n'est pas proche de Fali oui mais héritier Zala qui géré et pardon Karine Azala géré par son mari. Vous comprenez? Donc, eza biloko moko toko lo bateke afinga we raté te so afinga we raté mais bakenande bakenda te. Ezaka que Jiba avait raison, papa na musique a la raté parce que bana nyoso so babimi guerre ezongelaka ba parents. La majorité ba finga ba papa bango mais to moni pe Kofi abundisa Fali trop. Fali munakoka bouche B. Fali to lo fallait répondre à Kofi te pour fallait ça même pas ba journaliste à l'époque fallait ça li carrière mais après combien d'années a fongoli porte ba journaliste ngana auto hibi fallait linga journaliste te depuis kala fallait linga kutu porte parole soute banda trésor congolais longo que ces nga porte parole non que ça fallait pour porte parole peut ba oluke la ba problème ba rancune inutile on comprend donc koloba que jibenenga lobaki musique mwana tete ya solo Azan a raison. Azan a raison.
Parce que y a ton awa lobby qui y a sa papa bane belé na musique. Parce qu'on a na zone. Te, aza papa bane belé na musique, mais bana wana ba respecta été. Pour wera ti na bakoko. Sinon babi na fili ba bakoko. Jibe soki to loba jibe lelo aza papa te na musique mais jiba beaucoup li bana wera. Bana wera presque nyonso babima pa na yemuta beaucoup li bango jibe. Jiba yambi Ferré, jiba yambi héritier. Jibe pa yamba fali. Ayamba na fali. Très bien. Donc baza bana na ekaka. Baza bana. Oh il est pas encadré. Encadré pe apesi bango pe chance. Vous comprenez? Voilà. Mais na retour wana, JB s'adressait automatiquement à Ferré. Ce qui n'a papa na oboyo kanalité, ngape na papa. Donc on va qui message moi un regret. Hein? Jiba qui na message à regret. Jiba yo chola banate. Parce que yé mon musique a bimisi na banate. Ayko chola banate. Mais regret zala ki ke ba petit na biso to encadré. Biso to alo ba père na bango. To pesa bango pe ba cop, ya ba contrat, ba cop ba reconnaître biso te ba kozo papa ba voisin. Merci. C'est que moi na mutu na musique. Azalité. Je rappelle ayko lela. Oui rappelle leli quand même sujet. Ben fort n'y so wera sala et pas faire. C'est vrai faire qui na voix na et faire qui na danse. Non mais faire qui les rois de la forazala. Voilà. Faire qui les rois de la forazala. Voilà. Faire les choses de la toyebi. Voilà comment tu as grandi. Pour même Kofi azwa faire. C'est parce que wera a matière de affaire. Et il faut savoir et là qu'on a le bango lelo. Peut-être maintenant boye bien monter. La plus grande déception il y a Weranson. Ça mon colo ferré anyata makolo na quartier lata. Yango et loko leki ma benyo so oyo wera sepenango te pa ya ferré. Mon colo zo makolo na ye na podo. Ateka wenge parce que ye penda pilia wenge. Voilà. Donc maison wenge zaki sou na mot à dire te na quartier lata. Mais avant il y avait beaucoup de mots à dire. À ces moments azwa bango mwana. Nous allons passer. Alors, bope sanga image wana. L'entrée il y a fait rigoler na kati ya Genève. Pardon, soyez concentrés, s'il vous plaît. Soyez concentrés. Entrée à fait rigoler na Genève, Sarato là na ba Adidas Arena, Tomega qui un peu reproché, entrée à fait rigoler que nous acquis vraiment pas bien, entrée moko pas peut-être spectaculaire. Fait rigoler, répéter le même entrée, à continuer à simple normal. Papa pardon, tika Tika teto tika papa dona tika nengeni to décortiquer concert ya Genève Arena kaka tika na lingi na ngati na bongisa da na fere na bebisa te na bongisa po place o memi ngada na bongisa na ngana fere na tika pa to tika kaka papa fere amotu makasi oebinga na omatasu se Ethiopian te pona kuta na fere po dia to kuta na Ines Tusola asalelité. OK. Ce qu'on a ça souvenir. OK. Entrer à faire na oloba combien de fois na critica qui on Adidas abandé la ngosu na Genève papa Chris Brown ana succès nyonso oazana ngoto tala ngo lobi na papa Diego na esenga bi tala Chris Brown na succès nyonso azana ngo na innovation nyonso azo innover na musique ma comprendre que fanatique ba bimisela kika elo mo asika amo étrange a embi concert ndeni comment en espace oh papa Diego ye utalo ba ma oyemba ndeni azo yemba bon yepe makaba ngope kuna niveau musique mata ba ça il a playback donc ata mouvement mo mabe sala mi voix ne robi makaka oui yena ba danser papa bakangi bango basinga ba sentir mo na mukaba bakangi bango ba concert ka bandi a sali sorti na e batu ba moni e wana zo bimali kolo na singa ba téléphone ba te komika ba zo ganga ba mona ngo extra spectacle ya ngwana ba mona extra voilà oyemba zo singa ngo zo pesa mouvement ya ko tourner ya ko baluka zo tia mutuna baba soka baluka talika basi bon et si pour savoir kaka chomwa ya mbae quoi. Et bon bah kitisi so ba tu balingi ba simba et ça les lingi na miso te est-ce que bi ke yango pesa eloko et faire circuler concert na ngala mutali yango na Congo
na kucha on a TikTok et ça événement donc ba moni poso ayekira ayemba déjà voilà ba ebi de abanzemba Chris Brown nyonso voilà il faut y aller loko moko oyo ekolobisa batu eloko libosoka papa Diego tona lakisa ba Chris Brown oyo oyemba ndeni malgré ça difficile ya oyemba asali yango po concert na ekoleka inapercité il faut eloko moko batu ba vanda ba lobela nde biso lobela elobi ayemba ndeni asali yango ndeni pourquoi asali yango Ferré ayoka kana été entre Adidas yango ya kilobi bonsoir en tout cas on a eu un petit problème technique je vous demande 1000 pardons les Gaulois na yebiseka ba Gaulois ndi baki na salwana. Ouais, c'est ça aussi, c'est ça. On a rencontré un petit problème technique na poto et 3 heures du temps. Nana tchaka Ferré maloba na monoko nzambe na ngai. Papa dona na lembi Ferré. Te na lingi to beba na susuka. Azaya. To bongisa kaka. Te mena bae. Te. Singa famille robina na mikatana. Siko na bando lobaka na lobaka kaka. Ozana choite. Entrée à Ferré. Donc concert au Koutuko makaka dia kaka. Voilà. Et alors na préféré Koutu concert à Aqua Splash. Ah. Et un concert ana et qui a kitoko. Au Penza à Genève oh. Bon, na moni live mo na TikTok bagolois bazali vraiment ko regretter un peu par rapport à son et à concert. Parce que la balobi mais pourquoi toujours ezalagra kaka pas ya Ferré. Donc fallait aussi envoyer les gens pour qu'on ait comme ça son ya Ferrego là. Mais chocolat. Voilà noir té. Noir ezalaka na ambassade. Et bon si quoi pas dire chocolat. La studio faire citron. Oh ba Virginie bazui main rouge. Ba meza ba place là. Très déçu na son. Que pourquoi un grand concert ya bongo international, un Ferrego un artiste international et en plein concert, sont ils a bien été mon affaire bima bien été. Mais chocolat papa, na lobby na on chocolat. Tozonga na concert na salle. Wana ya Kishasa te. Ya pe bomate et ya matadi te, ya bayombe te. Et ça peut bon, to fingité là peut-être parité où tout le monde va monnaie là. Et à Genève. Suisse. Bango basakana te. Suisse. Omoni basala poto nde ezala wana papa dona. Bako cha sala wana neti $100. Ti ba chango $100 na C bakomeli yo ba instrument ba livrer yo. OK. Ba livrer yo salle, ba livrer peut-être ba combo, ba guitare, ba nini, ba o esali ke ba pesion. O esali ko futa $100. En dehors nango ba chelo sous facture musu mopandi ba chelo lokola gruite à refaire musu mopandi oyo ezola kisa babiloko soko lingo bakisa ba surplus au moins ba che prix ya ba lumière oyo ngo bakisa or $100 ya frais à salle pour so futi $100 frais à salle bazan ba streamer ba opesa ezala nyonso te. OK. Donc soyo lingi perfection ya makasi somba misusu futa. OK. Non na ina bakisa lumière frais à la partout et la ba lumière nyonso na lingi pela il faut bakisa $100 pour na ba lumière wana. Très bien. On a lingi guitare soki nini oyo ebimi sika bakisa bache na lingi pe bochela nga effet songolo pakala bakisa parce que comment lukana guna yo ne fallait sala ka ba concert na ye ubakisi biloko wana nyonso umona ekosala tozonge na problème son côté faire à kosi biso. OK. Nga nazwaki chance à participer na concert à Pasteur Mike na ki na vestiaire. Et to vandi na vestiaire ba ko benga Pasteur Mike wana de ba sala yi ba balance ba yo benga e bazo chai ba kwa ba yo benga ba bi Pasteur Mike ba lingi ba fungola ba porte pour que tout kota. Ingénieur alobi kito sa balance à souka. OK. Ba s'assurer dans micro sans makambutu. Ba kati ba tiki sa les souki a kiti que ça balance à souka biso tout oyo kanenga zo yemba. Voilà. Babi oui, ça au point OK. Amati ba fungoli ba porte ba koti. On a balance ya souka. Bon kanisa te rassurer ba ingénieur. Ba sala poto musicien utara libanda ta ya koti. Ti batu ba koti dans Genève
Faire na kati ya vestiaire. Oui, oui. Faire au courant que batu bakoti batondité. Azomona baolakisa tala sala ngoyo. Ba caméra eza baolakisa faire ke tala batu bakota nde ba faire tala na bato ba libanda. Nde bazo ya kota ba caméra na bato ba na kati aomona ke sala tondité. Faire supposons que ça arrive à balance wana tout avant bato bakota na salle. Voilà. Tanga sali ba balance wana. Faire mutamata podium te. Bato ba lever les rideaux bato ba mataki. Tango bato ba lever les rideaux ba mataki ba yoki que son ils a bien te. Yaya, ils a poto. Ba ko arranger te. Tous les instruments donnés na kacha ba salle wana ya musique aminene yebana eza na ba réserve. OK. Dans son micro et salaté. Ba bongisa te pe sa mutu pasi. Voilà. Ba zui mususu ba tche. Très bien. Nini kude e salaté o pédale à drum e katani. Ba bimisa pédale à drum ba tche. Siko tango batutu basali lever les rideaux na son mabe. Bata sala wana bazaki wa faire azaki wa pour réclamer ba changer ba biloko ezo déranger na matoi. Ingénieur de son aki wa. Très bien. Moi je trouve que faire qui problème penza ya santé qui problème ya batu. Ya batu c'est-à-dire Batu loka ba kota ité abandoze la batu ba kota ta moins mingi. Faire un petit podium 22h44. Fallait mata podium 20h. 21h. T'es 20h30. On a programme 21h, je pense, na programme 21h. Mati 22h44. Tawana nyoso. Et puis na poto elo msu César, elo msu César, na poto déjà. Ce qui paniza. Na concert à munene bongo loka ya faire. Est-ce que salle wana ezala sali, so son eza mabe. Okay. Réputation salle. Donc soyez déjà son eza mabe. 30 minutes, 1 heure d'ITZ, il faut pas sa solution. Il faut ben ingénieur ya salwana, ba s'en charger, ba sa solution, son et sa nini et bonga. Donc si concert wana betami, ba ingénieur wana ba koko bongsaka santé. Balance c'est salama qui ou pas. Voilà, merci beaucoup. Alors, nous devons savoir que Ferregola n'est pas moindre. Ferregola est un grand artiste. Aujourd'hui, quand on a un lobby que ils appellent réputation en salle, que son et réussirté. Ingénieur Nini a travaillé dans Ferregola na katia son ya Adidas Arena. Et pardon, Genève Arena. Ingénieur est-ce que on peut dire que on peut pas voiler notre face? Tout le monde qui m'a dit qu'on a biso ya Saint-Denis, ba journaliste on a Adidas Arena ba lela kiko, ba sala ki makambo gratuitement. Tout le monde qui va nous a biso ya ba chaîne à télévision, balela ke basala ki makambo gratuitement ti ba ko kanga bango ba chaîne. Et baloba ki pe na biso que non, même technique ya faire et travailler na Adidas Arena, balela ki makambo ya mbongo. Est-ce que Ferregola a travaillé dans la même ingénieur? Est-ce qu'il s'est contacté kaka na ba ingénieur ya Adidas Arena ou ba maîtriser vraiment makambo ya musique ya Afrique té? Quels sont les genres ya ba ingénieur au Ferregola travailler na bango? Et ingénieur, on a travaillé comme directeur artistique. Aujourd'hui, tout le monde dit tout au que non Marc Aouz a quitté. Marc Aouz c'est le directeur artistique qui a orchestre Jet Set qui a fait rigola. C'est lui qui est censé koyeba que micro wana retour ya kotoyo na lumière kuna excusez na lumière kuna et travailler bien té nous devons arranger. Marc Aouz a quitté. Nani a remplacé qui Marc Aouz? Nani a travaillé qui n'a pas ingénieur pour arranger son affaire parce que les lots bah live ça là partout dans ba TikTok par-ci par-là dans ba TikTok ils ont dérangé tellement et ça l'a bien été. Et est-ce qu'on peut aussi dire que à cause peut-être il y a fait rigola rémunération ça la difficile à rémunérer difficilement bateau ba ça la musala il y a monde ça li peut-être que nous commettre problème oyo il y a son à Genève Arena. Donc mesdames et messieurs à un moment nous devons aider nos artistes. Yako bimisa kamarambu ya boye soki likambo mabe salami to bimisa yango keza parce que boye prochain concert ya Ferregola il faut m'amutue salama parce que soki kutu ba réglage ya suka ezo salaka que non sala balance ya suka bo bat baninga ndokota ko balance wana ndenge sera soulever que batu basala première partie première partie ba yembi et souvent na ba ma musique yango moni concert ya Fali il faut na bunda na kendi. Boyebi po ani na lingi concert ya Fali na za. Ça va raison. Aussi ça ba lokuta on. Très bien. Dieu merci
na participer na concert à Mike Kalamba na comprendre ningi ba sali fonctionnaka na comprendre que tito kanza que musicien à côté a ucho ya nzoka zalakane de ana kala papa Mike ale na longe ba katie suki na longe ba maquiller na longe au moins napenda que longe na e ba cheni na ocha bilamba nga na ebe de pasteur Mike so ala ti teni au concert ici. Très bien. Non, ils ont d'abord tenu aux acquis placés. Botika maquiller s'il vous plaît, ba teni eza penda classé. OK. Donc akobana oyo na ba sapato eza classé nga na ebe que pasteur Mike so ala tika Pentagone au concert ici. Très bien. Tout est planifié. A changé 3 fois ou 4 fois. Mais na ebe ka so pasteur Mike alati elamboyo concert ici. Donc nyo sezaki wana le wana ba coiffeye. Donc ti batu ba kota, on est au courant de tout. Ba porte fungwami, batu bazo kota, bazo pese ba information. Donc faire été informé que ba musicien ba ça lever les rideaux sont Zamabe. Zamabe. Donc hier il fallait qu'il ba directement ba ça la solution. Question mon kotouni. Je dis comme ingénieur, est-ce que faire un ingénieur de son privé? Ingénieur privé. OK, soit que beta concert na Katakokombe à Kenaï. Voilà. À que beta concert na Suisse à Kenaï. À que beta aux États-Unis à Kenaï. Est-ce que faire un ingénieur? Voilà. Est-ce que faire avoir un ingénieur de son? Bon, est-ce que Tokolo va payer ils allaient peut-être absence il y a Marc Aouz. Tokolo va absence à Marc Aouz pété parce que tant on dit déjà que ingénieur de son ayo au botambola na atikali o lukamsu na poto bazali voilà to kai pe batbol la ke équipe a travailler na Adidas bazwa l'arte ndemo ba journaliste pe bazwa l'arte aux stars au moni batu ba pour se pulmoner ba sale yo promotion ba pierre ata quelque to na biso pe bata loko soit à moi 100 enveloppe to zwaka ouais ton dima vous comprenez pourquoi pas qu'on penser na bango ya moni même communication exate motivation oui, cette fois-ci Sarato là. Papa, talat. Bon, ensemble maintenant il y a concert. Volonté bana batu ba comme koko yambaye na ba sofer aye ba ko yambaye na aéroport nyonso wana batu batali awa kutu na France awa to se pulmoner à remercier biso te tito zwara ba train na biso to futa ba billet to ke ti Genève. Remercie ni na pesa biso. Alors, eza ndengo lobi wana pona nini promotion ya Genève Arena. Donc là la pongi pena ko ronfler makasi to constater yango voire même ndeko na biso et razala na Genève azana Suisse mais on lui a pas senti to sentir yete na promotion à Genève Arena bango nyonso ba warrior révolté alors même ba papa baza ba warrior révolté balingaka fali tepo fali apesa bango accès à bémission te fali a poussera bango pembeni na ye mukolo fali ofongola porte ya bato wana nyonso ba journaliste à Saint-Denis papa ndimelanga faire ozanga ta muta o critiquer que monika critique que faire ayembi mabe a ozanga batu tout na ba plateau na bango banulobela ka fali donc Ferre est très mal entouré na bando loba Ferre est entouré de warriors révoltés ba vrai à Ferre atiki bango na Kishasa linko mema bango na pototé ouais même Kindingu n'a pas fonctionné. Na Adidas ça fonctionnaki. Balité akanda bango tout. Mais ba fiston frappe bazo kemba awa ba vrai na ye bango wana tiki bango. Chaque ba fiston frappe. Afuta bango pe chaque fin du mois te me balobela ke ponya memene ka bango te. Ba leka ta na be mission wana baloba. Omoni ke ba tutu wana bazo linga Ferre n'intérêt. Ba ki ko venger na bango ka fali. Na Genève pena to sentir ngai Marlène Kasanga. Ngai Laura tendance. Na Genève to sentir binoté. Baza eboya manganga ate ya manganga zu visate. Virginie non même si on zu visate, il faut quand même ko sala promotion à Genève. Tout le monde y ngoté. Alors sur 100%. Ngana ebe na ngai simbate. Sur 100% concert à Genève vers Ferre. Te molili. Mon lili mon pe moi lumière bando ya il y a vers le monde. Mon Lili papa concert et l'équipe bien été. Quand même étonné ça et tondi te na chaki ba vidéo lobby. Moi couple moko baza mobali wa Gaulois moi si warrior accompagné mobali na mobali na qui très déçu azo filmer ngana air Ferramati podium encore snap et bomba tenga mitia air et komina air na salle Ferramata podium 22h44 nanango. Place bango ba vanda ki faire azo yemba 100 kilos
ayembaki 100 kg te ayembaki 100 kg te nze Vita Imana ok auti na vidéo boy na podium ao baluka ya vidéo wapi. C'est le Congo qui gagne. Mesdames et messieurs, Ferrego là, il a réussi de faire son concert le plus important. Faire Kolanda Fali. Faire Atika. Ngana obeta ka c'était faire Tika Kolanda Fali. Tika Kolanda bato ba otindo Fali asala ki opesala. Bango bazane loko ba komema ya malonga na via faire été ka concurrence na Fali parce que ba na besoin ba venger Fali. Entre ta faire ko mona musika ko mona pema. Papa yana ba en dehors ba rena ba sal muso ezate. Et c'est belé. Bon siko. C'est belé. Mais de preuve, héritier on a zo ki ne ko beta na poto ki beta na rena ta. Ah papa. Totika. Héritier on a zo ki ne ko beta na poto. Est-ce que beta na rena? Papa, il y a beaucoup de salles. Oui, Sarah. Papa. Maman. Oko chikate. Atika nini, héritier za musicien congolais. Ah. Ngalo bela makam na été. Voilà, lentement, sûrement, mesdames et messieurs, nous allons vous dire au revoir parce que vous le savez que on a presque décortiqué les actualités avec Sarah Tola TV, avec Sarah, avec Donacon, avec Tout Info, votre chaîne de valeur. Abonnez à Bisso, je pense bien que là vous vous retrouvez parce que sanité zalara, des choses télé mais la sanité zalara pinzate. Alors on va clôturer avec le double concert de Fally Ipupa. Stade de martyr. Ouais, double stade de martyr. Il y a Fally Ipupa dans le mois d'août et puis Festigo là, il y a Ferrego là na Tata Raphaël. Fally ça reste à vérifier. Ferrego là peut 2 jours. Festigo là. Festigo. Nandiminante. Non, on dit mité. Et bah kosa leke à makasi ba kotoana. So, obi kenga côté na banyo mona dia mabuso bayani. C'est là le ban abiso obete pas obete le 10 dans le 11 août. Kindingwa yepa lobi na yeke non susu yepa comme événement le 10 dans le 10 dans le 11 août car na même imika wana. Donc na seleo na kindingwa we la date ya imika ya le 10 dans le 11 août. Na émission faire soki a tie date. A tia affiche ata na page officielle na ye kozala non na confiance te po akoki ko retirer na ye yango pe alongoli alamité pourquoi zongo ko tanga na ben ya idée oyo ezana nous na mutu na makolo te papa faire atela biso ba affiche combien à retirer to sala pe be mission côté non succès aussi singa kumando bongo siko ngana na ndimi na ngato moni ngana ndima affaire moi neti Adidas tandimango ngana ndima Adidas team kona kena na Adidas voilà au moni longa affaire leki papa na moni penda tamba ba cha publicité ba télévision wana publicité na ba date oyo eza calé na mona affaire na mona waze quoi voilà na confirmer que waze quoi pa cha ki penda date ya ki kosa lekate faire pe a che date eza kosa lekate très bien ndenge moko na Genève. Mais ce que je dis que oh eloba mika na munoko basali ba affiche Festigo là. Ata ba cha affiche pona ndima. Ya moi passe. Lobe kokisa makaka. Ce que ezali kamba solo. Félicitations parce que abaxi 1+. OK. Mais ce que ezaka ba kosa le ka ba idéologie kaka ya bana wenge kaka. Faire tika kaka. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je pense qu'on a presque tout dit. Nous allons nous retrouver le mercredi pour... Et puis, quand on parle de festival, on doit avoir une définition. Ok. Soy babi forum forfait. So lundi au moins la définition forfait wana. So babi conférence fictaf. Voilà. So lundi au moins il y a une définition. Si ko festival tout le monde a ba festival à musique urbaine, festival lokoboé, festival concours, il y a faire des festival nini. Festival de la musique. Les festival international de Kinshasa. Les festival là té? Non, mais ba surnommé yango Festival international de Kinshasa, les FIC. Les FIC bien sûr, mais ba ngo ba surnommé yango festival là pour na couper sango harmonie. Pour na ko harmoniser yango. Si ko faire orchestre na ezara compagnie té. Si c'est une entreprise, non. Entreprise. Si c'est une entreprise, il fait là un festival. Go là c'est son nom privé.
Go les a comme entreprise na été. Comme entreprise ali Jet Set. Et bon on est à festival Jet Set parce que c'est une entreprise. Les autres représentants ça festival wana. Ils a produit par une entreprise. Non, Ferra voulait valoriser aussi son nom. Nakati Ferretti le Lukaka succès. Il a voulu aussi valoriser son nom. Donc là, na longoli conférence des femmes entrepreneurs na commission Forum Saratola, to Forum Tola. Saratola, merci non beaucoup. Sense. Merci beaucoup. Ingénieur Joseph. Va revoir Combo, hein. Merci. Place c'est donc bimalukuta makasi. Pour ceux qui penez à la structure et côté structure, bah le bac festival là où il vendre té. Faut tchako. Le meilleur fan du monde, je vous remercie. Le fan de valeur. Na ebi ça qui yo ya ka kolukela nga ba poème na faire après comme yo émission silingane na koma na ba poème na grand frère to kuta na avion kuna to bundi pa. Non ben na émission na lobe zali fait. Yo nga pe na za abonné na est-ce que nga pe na abonné na Ethiopienne. Ah bon aux abonnés. Kokuta na vie eza anytime. Tato ko bunda kuna yo zala te. Yo ke tu na vie mais vie. Go la ikoti suna kati kuna ndeni. So kokuta ni kuna, OK tu na vie kuna. Au moins peut-être te faut ba via bongisa Ah bongisa. Festival Jet Set, festival, il faut tcha kombo ya entreprise. Entreprise hein. Acha kombo et loro moro boy. Gola c'est son nom, Gola. Déjà tout le monde n'est pas d'accord avec Gola. Okay. Ce que c'est un festival et ça la marathon à ba mission nyo se font la porte à batutu. Mais tout le monde n'est pas Gola, tout le monde n'aime pas Gola. Mais ceux qui ont ça un festival de Tobeli ba festival ils aura tous les musiciens sangisi bango yo beti na tourna yo apparemment na moine cheza na ngoka mbelekete jazz. Mesdames et messieurs, nous allons nous retrouver le mercredi aussi ce mercredi ici nous allons recevoir encore une fois Saratola TV pour le sous plus de précisions concernant festival il y a Ferigola et puis si go ingénieur ba foot ba on a festival mais ba foot pour yé mo na concert na mi kakatano na ingénieur ba foot bango ba tutu ba oza yo zo mona côté na mona nyoso flou ba tutu ba ko ya la flou ba tutu ba ko ya wana ba ko za la réunion dona kate mi ça sérieux et un festival. Misère. Misère. Voilà, on se retrouve le mercredi avec Saratola. Merci beaucoup pour votre confiance. Au revoir à la prochaine.